Tusame. Nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa kitata nzambi wase yo ntwadi ontata mwanda wavelela bika wakwa masikilanga muna yeto tuka wakwa yelemfu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Onkombo ya tata ya mwana pitata mulimo santo. Lelo ezali mukolo munene na biso bana oyo tobengami ete bana tata Simon Kimbangu pe na mutu mwindu na mokili mobimba solo biso oyo tososoli kombo ya tata Simon Kimbangu tozala na esengo mingi, ozala croyant, ozala mupakanu, eloba miete mutu mwindu na ntina mususu te koloba ete soki na tango wana na 1959 lingomba eyebanaki soki tokokumisaka mingi na tango wana ke ezali awa na RDC parce que na bunzoto kobota matata Simon Kimbangu eza awa na nkamba oyo ezali ete na RDC. Kotala mingi lelo yo tozali kotambisa mala tata Simon Kimbangu Kiangani, kotambisa mala papa Simon Kimbangu Kiangani lakisi ete etinda oyo ye azali kotinda biso pe baloba nyonso oyo ye azali koloba na biso ezali nde kouta na batata na ye. Mikolo yo papa Simon Kimbangu Kiangani azali koyebisa biso boyete toyeba nano bonkoko ya tata Simon Kimbangu, toyeba histoire ya tata Simon Kimbangu, totali matei na biso ezala na mabondeli, ezala na banzembo oyo pe batangeli biso na kati na Biblia pe maye oyo tata pasteur auti kote ya biso na ntina ya journée ya lelo ya le 24 décembre maye malekaka na 1959 tokotangaka mingi Bible tango ezali koloba ma histoire to likambo ya nkolo Yesu baza kotalisa biso référence ba Matthieu ba Luc nyonso wana bakoma tokomona ke histoire bazwili yango na famille oyo ya nkolo Yesu oyo pe ya tata Simon Kimbangu bakotalela yango kaka na oyo na famille ya tata Simon Kimbangu na oyo pe bafandaki na ye tokoyelaka na kati na Yerusalemi na ba evenema nyonso wana koya koyeba histoire yango ezalaki ndenge nini.
Tango bakolobaka na biso boye soki ntango ya ndako ya Nzambe ekoki ngonga ebeti ya yambo ya mibale biso nyonso tokomaka tranquille kolanda ndenge nini makambo nyonso ekoleka. Tina mosusu te ya kozongela makambo nyonso wana pamba te papa pasteur ndenge ateyi biso azwili biso liboso na likambo oyo eza na kati na Bible ya Tata Nzambe. Ndenge nini likambo oyo tofandeli ngai na yo awa elongwe kuna na musika na poso pembe eye aona biso. Soki totali malamu na Abraham elaka ezalaki okende bowumbu oyo pe histoire ya Tata Simon Kimbangu elaka ezalaki na nkolo Yesu akolongola yango na baninga na biso oyo bazwa un quart akotinda yango na bato oyo bakozwila yango litoma oyo bakobatela yango malamu likambono yango oyo ngai na yo tofandeli awa likambo Tata Simon Kimbangu. Tata Simon Kimbangu ye molimo mosantu. Soki totali malamu na mokolo ya lelo kino lelo yo Tata Simon Kimbangu nani batie na esika wana te ya kotia molimo mosantu. Kasi baza kobunda na yango likambo yango. Soki bazali kobunda na yango kotala nanu oyo biso bapesaki biso yango sike toza kobatela yango malamu toza kosalela yango malamu. Kasi bapapa si baloba deja eke pouvoir spirituel oyo eya na Yerusalemi papa diangenda alobi yango ete ezali éternel. Je te dis, est-ce que tu as libi likambo toyebi yango te? Papa mfumu longo alobaki te alobaki yango te to répondre biso nyonso alobaki te alobaki yango te alobaki yango likambo yango etikali pa ya nani ye na mutambolisi nani ye te mukokusibilaka ye wana papa pasteur alimboli libiso likambo yango nini ezalaka na mokolo na lelo ndenge nini bamvwala misato babatelaki likambo yango lobi tozalaki na rencontre liloba ya papa diangenda ya abimisaki ete ntango bazalaki na mama Mwilu yambo mama Mwilu ase asosolaki nanu te Tata Simon Kimbangu ye azali nani nzoka nde molimo mosantu kasi ayaki kososola kino alandaki mibeko ndenge nini ezaleli pa Tata Simon Kimbangu ndenge moko pe na bamvwala misato po ete bakoka kozwa likambo monene oyo bapesaki bango ete reconnaissance officielle ya l'église kimbangiste. Papa Simon Kimbangu si alakaki bango na yo papa kisolokele ekosalela boye na yo papa dialungana ekosalela boye na yo papa diangenda kotima ekosalela boye moto na moto asimba likambo na ye ti bokose complete batata bakomisi likambo na bango ndenge batindaki bango epai ya Tata Simon Kimbangu. Lelo oyo toza komona ba autorité na biso ya l'État bazali ya ndenge na ndenge
bainvite na biso bazali ya ndenge na ndenge bongo biso moko bana jutiki soki l'État akosungaka biso ntango nyonso mpona nini bango nde bazali batémoin ya likambo oyo ezali kosalema mpona ntango wana ndenge tolandi historique papa pasteur ndenge alobeli yango bamindele po ete bakoka kopesa liberté eke tobondela batunaki bapapa eske bokokota na makambo ya politiki te bapapa balobaki tata atindaki biso likambo wana te biso tata likambo oyo ye ayamba ya kolongola motu mwindu na mpasi e biso mpe tokolanda likambo mosusu te kaka nde wana ya kolongola motu mwindu na mpasi oyo tokoyokaka ete bolingo ya 1956 ntango wana babandaki kotuna bango motuna wana papa Mfumu Longo lokola ye moto azwalaki na elembo wana ya kotambolisa lingomba banda 1956 wana azalaki agent ya l'État kasi kokende kozonga kosamba na babiro ya l'État époque coloniale kotuna ye kaka tuna mosusu te kaka est-ce que okosala makambo ya politique te de biso po ete tolongola motu mwindu na mpasi mpe kopesa kinya na mokili mobimba biso kaka mabondeli kaka yango ndenge papa pasteur auti kotangela biso ke na 1956 wana na réponse oyo bapapa oyo bapesaka na bandeko na biso bamindele yango ete bamonaki pete bato mwindu bakotomboka te malgré toyokisi bango pasi kasi tobanda kopesa bango mpe bonsomi bango moko mpe bamitambusa na 1956 wana ye moko papa ya ngenda aza koyebisa biso ndenge totangeli na histoire ndenge batangeli biso na histoire na papa pasteur eke na 1956 wana mboka ya yambo ya bato mwindu bapesaka bosomi ni Ghana mpona nini koloba ete bapapa balobaki ete biso soki tozwi bonsomi mobulu ekozala te na biso bato mwindu kasi bamindele lokola bayebi likambo yango balongo mpe basambelaka baza mpe bato ya nzambe tunanaka esikala likambo yango eza mpenza ndenge wana eza ndenge wana lokola bato bana ya Simon Kimbangu balobi ndenge wana bango mpe akokosaka te tala yango emonani ke motu mwindu azwi bonsomi yango tata pasteur quelque part aye koteya biso eke na 1958 wana ndenge le 4 janvier 59 pardon ndenge le 4 janvier ezalaka eke bato basali mobulu na Kinshasa na bamindele papa ya ngenda akendaki kosamba lisusu po ye moto aseportaki garant eke jamais tokoki kosala révolte jamais tokoki kosala revanche na oyo bosali biso likambo na biso kaka mabondeli kosambela kopesa kinya na mokili mobimba bokende kotala soki bomoni kimbangiste moko ata na kasho na prison cote c'est plus loin mais na kasho botala alapaka ndai kasi lelo oyo biso bakimbangiste totikali lisusu na ndenge wana te lelo oyo soki motuna wana eye bakotala bisika nyonso ya mpasi bakona komona totondi yango batata baza kolamusa biso
totika ya mabeni nyonso wana ndenge papa Mfuma Longo papa Simo Kimbangu Kiangani apameli likambo ya mabina papa Liangenda apamelaka likambo wana molato yango imemaka biso na mabina kasi bakoko balobi ete elamba ya kodefa ebongaka te na mabina elakisi ete mabina mpe eza mabe yango tozali bana mapamboli tokoloba mingi te likambo oyo bapapa balobaki biso tokei bino botonga Yerusalemi pamba te tango bozali kotikala ngonga kutu ya komela mwa mai bokosala nango te ngonga ya kolia bokosala nango te po okende kolala fo oyiba ngonga po okende kolala muke nzoka nde tozala banzoto befo ipema ezali komona na lelo oyo lelo mokolo munene tata Molimo Santo papa Simo Kimbangu Kiangani ali papa Mbenza yokende pamba te nazali kozela bapaya minene oyo bazali koyela ngai kasi wana papa Simo Kimbangu Kiangani j'étais qui mokolo na yenga papa alobi oyo ezalaka na 1959 tango jiteki okendaki kotala papa Mfuma Longo oyo bazalaka na tango wana bayebaka te eke likambo ndenge wana ezalaki kokende na mokonzi oyo ya bonzambe kokende na banyama oyo ya botosi ndenge bomemaka bapigeon wana boyebi histoire ndenge papa alobelaki yango bapesi bino ordre ete bapigeon wana bosala signe ya kobwaka yango likolo bapigeon ekendaki koloba ete eke kopanza sango na mokili mobimba soki totali malamu histoire mingi oyo ya lingomba biso nde bajeteki tokopanza yango ndakisa bosali programme soki tobimi boza na théâtre jeteki groupe théâtral kimbangiste kolakisa ete likambo yango ndenge nini ezalelaki na mutango wana soki totali bambuta ya jeteki baza wana tango bakendaki na papa Mfuma Longo likambo wana ndenge esalemaki bapigeon ekei kolakisa ete bokei kopanza sango na mokili mobimba na nini bakotuna bino ezalelaki ndenge nini bokosala théâtre yango na tango wana yambo ya kosala théâtre to masano oyo tata Simo Kimbangu foto kende epai ya bango moko bapapa guide biso oyo ezalaki boye bosalela boye yango tokolandaka kino lelo oyo yango tozali komona ya des fois ete tozali kosala batéâtre oyo boyebi yango malamu te bokende koinvente eza malamu te na ntango wana bodéforme histoire ekosala malamu te donc oyo etali ete lisano to théâtre ya lingomba fo tozwa soki eza nanu ya sika fo totuna tata mokonzi ya bule tokosalela ndenge nini ezalelaki ndenge nini
soki tosaleli na ndenge na biso moko to déformer histoire wana ekozala malamu te ekolo na likambo akosilika. Tokozwa exemple dans 5 mois ndenge bapapa bafandaki awa théâtre moko esalamaka na théâtre wana batiaki kombo ya Mama Nkitudia. Or que na lisano wana to ndenge histoire wana ezalaki Mama Nkitudia azalaka concerné te. Tango basali yango na théâtre basite kombo na ye oyo bayebi Mama Nkitudia na tango wana aza koloba susu te na problème moko spirituel. Mais Mama Nkitudia agangaka koloba ete ezalaki ndenge wana te bokondane ngai te na likambo oyo ngai nasalaki te nazalaki témoin te bokende kotianga na kati. Nzokande ndenge nalobeli yango Mama Nkitudia akomaki ake azokoloba lisusu te moyen à s'exprimer ezali te elaki un problème spirituel. Donc ntango esalamaki lisano wana bandeko oyo basalaka théâtre wana basalaki ke parfois Mama Nkitudia akoki kosepela po aseka, mais ye esepelisaki ete ke nazalaka concerné te nazalaka présent te na likambo na ndenge nini bokende kokotisa ngai. Soki ye moko apambelaka yango te nde ekoma na théâtre mosusu eke Mama Nkitudia azalaka présent na likambo yango ndokande ezalaki ndenge wana te. Yango bandeko na biso ya jeteki na likambo wana malamu tososona. Ndenge ezalaka na le 24 décembre wana bapigeon wana epumbwaki kolakisa ete topanza sango ata Molimo Santo ndenge esengeli na mokili mobimba na biso bana jeteki. Tolandaki lobi maloba Papa Mfumwalongo Papa Diangenda Kontima na date wana na 1989 tango wana ye azalaka na Kinshasa, mais posa na ye ke na le 24 wana aya na Nkamba aya kosambela na Nkamba na groupe nyonso ya jeteki. Kasi biso kaka na kati na Lingomba ndenge Papa Mfumwalongo Papa Simon Kimbaki yanga na lobelaki yango lobi na rencontre basirete bazali bato yo bazali pe kofrene likambo tata Molimo Santo bazali tikino Papa Mfumwalongo Papa Diangenda asambelaka na matete kasi asambelaka na kunyonga nyonso pona nini alobaki te ilafali azala na Nkamba pona nini Kamba awa nde mboka ya elaka biso nyonso oyo tozali kozela. Nkumba wana epesameli na Papa Simon Kimbangu Kiangani te makambo nyonso azosala sikoyo nde na etinda ya bapapa bango nyonso misato, Papa Kisolokele, Papa Dialunga na pe Papa Diangenda Kontima. Koloba mingi na histoire koloba ete Papa Simon Kimbangu Kiangani yende azali destiné ya kokokisa bilaka oya batata. Tango ndako Nzambe eza kotonga komi pene ya kufongola na 1981 na 1980 gouvernement awa na Congo na tango na Zaire bongisi kado munene oyo bakoki kopesa na Papa Simon Kimbangu de bakanisaka bapesa officiellement prison esika ya salelaka prison na
30 ans kuna na Lubumbashi na 1980 baye bazalaka na tango wana bayebi likambo nde tango wana président Mobutu a signé ordonnance et que prison wana ebesama na Lingomba tata Simon Kimbangu ezalaka esengo bapapa bango nyonso misato bakendaka bapapa bango nyonso misato ntango basali programme balobi eke tata akoki kozanga te. Tata nani? Papa Simon Kimbangu Kiangani. Bayebisi yo kozanga te. Abongisi makambo nyonso Papa Simon Kimbangu Kiangani bakomi na aéroport batangi bakombo ofo bakende kombo ya Papa Simon Kimbangu Kiangani ezali te. Bapapa banyongaka ndenge nini kombo ezanga nani asali boye service protocole esika oye sengelaki Papa Simon Kimbangu Kiangani akendele na avion bazwi client bacheka na kati na avion akende na esika na bapapa balobi ikambote papa esengeleki yo moko osala likambo yango kasi tikala biso toke kokota na avion batala motu afongoli paka cigarette bandi komela cigarette mais biso nyonso toza na kimbangiste yo okoti awa ndenge nini nasombaki biye nanga na service protocole salaki na bapapa mpasi kambote bapapa bakendaki kokoma kuna cérémonie nyonso eleki mpona bozongi bakota na avion bapilote bamoni eke moyen kokende ezali te pamba te emonani ete avion esali signe ke ya un danger nde nazoloba boye bapapa tokembo so bazalaka nyonso wana mpona nini oyo babongisila likambo azali négligé Papa Simon Kimbangu Kiangani bala moko batali bavérifie groupe électrogène ezalaki na kati mpona presse mwa essence ezalaki na kati nde bavide essence mosona mais yambo esalama ndenge wana avion epumbwaki déjà ekomi na mwa attitude kesala taxi et danger wani koremarke baye kozonga na tarmac koloba ete likambo ezali bazongi na Kinshasa kaka na 1980 wana awa misala ya ndako nzambe eza kochauffe ngai natikalaki awa ngai Papa Mbenza batata bayebisi ngai si tikala kosurveille misala ya construction ya temple namoni équipe ya bato accompagné na bambuta bamindele ba italien non convention ezali ete bapapa balobaki ete ndako ya nzambe etiama marbre na libanda nalobi nga natikali ya bapapa bapesinga consigne wana te esengeli te ozela retour ya bapapa alors te yo ozali mwana ntango wana batelefone ezalaki te foni ezalaki te ndenge bakolobaka lingala donc bayaki komvuke ngai malgré nga nayaki koresiste mais bambuta ale ordre epesami kotia crepsage na mire nyonso extérieur ya temple bozongi ya bapapa bakoma na nkamba Mbenza nani mutapesi yo ndingisanga bafulani bayaki na bamindele awa baitalien balobi ke bino bosinyaki convention eke botia marbre bapapa basili kaka pendant 3 jours misala ya temple ekangami ezosalama lisusu te bapapa basiliki
premier jour bambuta babongami basenga bolimisi bapapa baboyaki papa kisolokele papa dialunga na balobi biso te papa mfumu ndongo ye moko papa mfumu ndongo alobi ete po ete nakoka kolimisa mpe kolembisa motema po tata ye moko apesa nzela na buzoba bambuta baluki nani koko ya liboso o bapesa komba tata Simoki Mbangu papa walombwa yende azalaki na kombo ya Kimbangu tata walombwa ya Lukengo ntango wana ye mutu azalaki mokonzi ya Jacques baye awa basengi bolimisi tata walombwa asali bunkoko bapapa balobi ke awa eza makambo bukoko te awa eza likambo nde ya tata molimo santu ya Nzambe wana papa Simoki Mbangu Kiangani ntango batiki ye bwa akende Lubumbashi te lokola ye amasanaka mingi kuna na Chikapa nde akendaka kuna na Chikapa babengisi ye Mbangu na monsieur Angelou ke awa bapapa bazoya kosilika ke avant kanda na bango isila yo omonana wana papa Simoki Mbangu Kiangani abanda kosala na mundele moka portugais monsieur Mendes nde baluwaka petit porteur kuna na Kananga papa Simoki Mbangu Kiangani aye na Kinshasa okoma mbala moko na Monkoto aba papa bango nyonso bake Nkamba aluka voiture ya mondimi moko ezalaki wana nga mikolo na kokende Nkamba te na kokende Nkamba te peut-être lobi biesima lobi mais papa baza kozelanga papa Simoki Mbangu Kiangani azwi kamina ba commerçant oyo ezoya na Kiatatu azwi makolo tina Ntseka bato ya Ntseka baye kotika ye awa na Nkamba akoma na premier poste oyo mundimi wana yebisaki ye ke na kokende Nkamba lobi aye kokuti na voiture na premier poste ye moko mpe kaka azokota na Nkamba na premier poste moye atala ye ezalaki te donc chauffeur wana moye atala papa Simoki Mbangu Kiangani ezali te bon wana biso nyonso na mokolo wana na biso bana na bankoko na kati na mozole kolela wete papa Simoki Mbangu alimisa biso ngonga moke papa Diangenda a respiré makasi bobiki potata esi abimi aye biso nyonso tofungoli miso totala na porte ya mozole soki papa Simoki Mbangu akobimila wana totala papa Simoki Mbangu Kiangani na bubu na ye mpe na bosanaka te bubu wana ya bleu ye nde asengaka bolimisi wana nani jeteki wana nani tobeta nani maboko na likamboni esika wana balobi ete mosala etikali epai na ye le 25 mars 1992 ndenge papa Kultu atikaki biso papa Fumalongo papa Diangenda afandisi biso bana alobi ete banda lelo botalela ngai lisusu te botala Mbuta Kiangani papa Dialungana makambo nyonso ezala ya lingomba ezala ya famille yende mutu akotambusa oyo ye akoloba yango nde bakolanda papa Dialungana totikali na ye ndenge papa Mfumalongo mpe na 8 juillet kaka na ane wana akendaki na ye nde papa Dialungana
le 16 août l'an 2001 afandisi Papa Simon Kimbangu Kiangani kolakisa mosala na ye yambo kutu afandisa ye na le 12 septembre 1999 donc 1999 biso moko tomonaki ndenge Papa Dialungana alobaki ete inauguration ya temple ya Lubumbashi ngai te mna kokende tata muta kokende po ye nde mutu abandaki likambo na ye ye mpe akosilisa likambo na ye. Kinshasa, Nkamba, Lingomba Mobimba, biso nyonso ba témoin ndenge nini Papa Dialungana atindaki Papa Simon Kimbangu Kiangani pweto akende kofongola ndako ya Nzambe oyo etongamaki kuna oyo tobengi centenaire na Lubumbashi. Libondeli ya Papa Mfuma Mbanza na mokolo wana na le 12 septembre 1999 tata Papa Simon Kimbangu o wana koko na yo moko mutu ye wana kosala likambo na yo malgré mokili balingili yango ndengo wana teme oyo obongisa biso tokoki kolongola yango te tikete makamusi emonana po ete mokili surtout Lingomba eyeba ete ye wana de totikili musala. Libondeli ya Papa Mfuma Mbanza na mokolo wana yango lelo oyo tozali komona eke Papa Simon Kimbangu Kiangani azali nde kotambusa biso azokolanda nde mitindo ndenge batata batikilaki ye. Nikolelo eleki alobi ete tosala bilan ya biso bakimbangi tokosala na ntina mosusu te o mosala o batikeli ye eske tozali kolanda ndenge ye azali kotindela biso ndenge mate toyoki na mokolo na lelo misala o aza kotinda biso na kati na Yelusalemi tosala boye na Lingomba mouvement boye association boye bosala boye eske tozali kotindama to tozali koyoka masengene ya bato tozali kolanda masengene ya bato totika kolanda masengene ya bato jeteki bokolimisa biso nazo prendre bino à peu près 30 minutes pongonga si ekei mosala eza kozela biso et ce qui totali quelque part ba mouvement nyonso tozali kolanda ndenge Papa azali kotinda biso nyonso Papa soka tindi biso ba réalisation eza komona lobi totali ndenge bandeko na biso ba dirigeant mukumba munene bapesi bango oyo ya suite industrielle na ba machine ndenge koti tolemba te jeteki boza pe na mosala oyo batindi bino kasi nzembo oyo boza na kokota nango tango boza kokota tozali kolanda bino nzembo oyo bino boza koyemba tozali kokota na mbanza ya mpa mbanza ya nsilulu jeteki soki boyebi nanu koyemba toyoka vana bino boyemba ngo avec mélodie toyoka makambo nini eza na kati mbanza ya nsilulu mboka ya bilaka mosusu te oyo nde Yelusalemi na base na batenor bavoix na bino nyonso wana chaque voix eza na liloba nango ezali koloba na ntina ya mboka oyo ya Yelusalemi.
tozali kokota na Yerusalemi na kinya nyonso, na kinya. Tembo oya mibale oyo tosenga kibino tata Molimo Santo Papa Simo Kimbangyangani oya sengi biso jeteki tembo ya mibale toyebi ete Yerusalemu kayemba kango mingi mebino pe boyemba kango mingi boyebi yango malamu.
mima wonsolo wakala sekipopela munakembwani kumbanza po sabu kitu salaka pasipotwa uluzwa sabu kitu salaka pasipotwa uluzwa ukizunguka kote pasisema mima wonsolo wakala sekipopela munakembwani kumbanza po tatasibo ukapopele wasisema mima wonsolo wakala sekipopela munakembwani kumbanza po sabu kitu salanga pasivotwa vuluzwa sabu kitu salanga pasivotwa vuluzwa. Merci jeteki toza kowela ngonga lobi nde bokolimbolela biso nzembo banzembo nyonso mibale na lingala elobi nini me nzembo ya suka elobi ete mosala oyo tozali kosala kotolonga lingombo ya tata Simon Kimbangu koyembela ye tosala yango na solo po ete tozwila yango mpe mbano ya malamu po ete tokoka kobika mosala oyo tozali kosala baza kotinda biso bacotisation tozali kosala bosomba boye tozali kosomba bomata na Yerusalemi tozali komata me totika mabe na biso po ete mosala oyo tozali kosala emonana mpenza ke tozali kosala yango na bondimi nyonso po ete milimo na biso ekokaka kobika tokanganga kaka ndenge papa aza kotinda biso na kati na bolingo mibeko mpe misala onkombo tata mwana tata molimo santo amen. Bika tokubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa selieto buzola kwa se mwane tata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela 89.6 la fréquence sacrée.